semer ce trouble. Au fan de la qui a pour la côté via Tony. Au comme Tony Kindumba, Tony Kindumba, Tony Salala Nania Mutoyo Yebi. Ata Tony Salmo Kindumba, Amo Bali ya Jenny. Amo Bali ya Jenny. Au bandiko bêta, vous avez besoin de chever dans la hôpital na Koufa. Mais malheur à toi na vivante. Malheur à toi na vivante ya Jenny. Au moins nga ba jio sala la ba chala ko wana ba manana o menga na ko expliquer bango qui est Jenny vieux mana Kishasa. Na peso promesse. Ko yo fanda ki na kombo ya wi na munoko ye na wi bo fanda ki botongi. Yeba on so bisi yango ya wi ezala matoi na ngai. Omoni yo ko se mettre trouble la famille abatu ko Jenny e ko simba te. Omoni oyo ke ça il faut prouver ya wi oko prouver ngo ya wi singa ke na obunda bitoma banda tonyanga yo kakate tonyanga tilelo so ko kote kindumba yo fa ça basi ko ngata yo na muto motanga ko niveau oyo oyebe ko linga buno monto comme ça kanda na ke ko sala na ke baby ça so mo mbalangani o sepeli yo sepeli nango o sepeli nango tala na masumu no moko ya Jenny tala buzoba na so yemo sala ka ya Jenny tala buzoba polo on ko ma vie non ngapa koma baba mike esimba te ko kontra atampe na ote na kontra atampe na ote ko malheur na opena olukano partout na kishina na olukana yo loko zala bato ba ingila yo ke funa kana ingila so ngana la kso ngana kota tina kati ya Jenny obi ngasa mitomante vie ki mito yo ko sabat na Kishasa oko sabata poto ngana ko fungula mo so na ki Jenny vie yo mena na Kishasa na peso promesse wana olukamina ngo ke ngamte apasi na so ba kilo ngana pesa yo na so ba kilo ngana pesa na compatir na yo na yesi na biso benga bakamado moko yebisa wono banoto ngapo ngane na kofunda yo Te mabe oyo kote linga na ngoko ya Jenny bisa ko kena tina suka po yondo tumbolingai o tumbolinga tumol muto ba tumbola kate na sala ba chantage menazo loba na yo omoni yo mobali nanga tazandumba eza problème te le fait que yo créer la kango likambu obimisi ko fanda ozo sabo ko fanda la komba toni na munoko do delika mususu po bangoni yo sangona toni po bangoni yo sangoni na toni motema beni yo kote yo sokanga sa boko la mobali yo sokanga na futa toni mbo yo ba toni jigolo tuna mibali no tuba fly ba doni shungu ba so qui est Tony ba so qui est Tony yo ngana yambi yo chanti yaya molam na yambi yo na peso tutele ka koko pesa yo ndoko na simano to ko diaboliser ngai omoni yo na sambo na internet yepo yebi ke ngana na sambo kap eloko sikele ni ofinga ngai so sikele ni eloko ni sikele ni ofinga ngai omoni ngana lisa boko mbele tiko jamais yeba ko jamais yo ya banda kuna ngai sutu ngana kota ndaku no te Jenny ngana kota ngabisa kota ndaku na ote na kota ndaku no te yo kasanga na okufa okasi okanga na kota boloko te boloko ngana kota zande ya yo na nga Jenny omoni pone fande bokutu nga ba vie kutu vino na kota za vie mo ça vie mo débauche na Kishasa ngabe yo ko ça parce que mitomanie mais il faut arrêter. Pourquoi ça mouton personne respecte ko beta vie privée na yo tolunga oloba do yo fanda ka musa ofani ko za poto bengaka obenga ko kina otonga ngai obenga yo ka se mama to na ngata nyo se bimina mutema na mato na ngai ya Jenny na obenga ya Jenny ko komisi na ko mesa na meyo na ngai na promettre ko luka batiso ba yumo simon yo ko koma ne victime na ngai o koma victime na ngai Okoma ne victime nanga boni boy ko poko linga sumulo te so batuni so tu yo kanga sango mena vivanga te nazaka très poli mais so tumboli ngai na comme ça mutu tina suka na ebiso ke na peso promesse ko yo na ngai na la piso ko matoni na vie na yo za biso tona la yo tonini yo so nga fena jigolo basa botoni babenga ko botoni to tonya ko na munoko nao yo banga na no fena babuka so sa mine alors ya Jenny na bengo ya Jenny jusqu'à présent pour un respect on a ça pour nga ça reconnaissance envers bato ya Jenny omoni mais yebaka oyo luki na famille na nga ya Jenny omoni na biloba loba o ya Jenny
oyo ke ko loba ya jeni ngai Tony azaka gigolo ngai na bokola katoni ngai osudo yo sikoloba na ya jeni je reviens vers toi mon ya jeni ngana muto batonga te ya jeni batonga ka ngai te ya jeni ngana muto soko looking ngai ya jeni lata ka mutu na nzoto ya jeni omona ki gigolo oya Tony yo yebi na kindumba oyo komona ka Tony akota wana ndako ya jeni ata Tony za ndumba jeni talio na promenade loko moko te ya jeni etalio na nini ya jeni o seme trouble ya munene sa ami ennemi ya vie na ngai ya jeni omoni yoko yo lookinga makambe jeni yo kende ko porter plainte na Kinshasa kende pa ingila obo kenda ki ko monter dossier ya jeni omoni nga sikoko ba camarade no nyosa yo beda benga ka bango moko oso yo bi ko ba makambe na pa na ngai oso yo wi ofinga ba nita ba shalim batu nyoso ba nota ko finga jeni na sisma ngana explication so vie oyo mena na Kinshasa bordel oyo jeni mena yo mena na Kinshasa ya jeni no luki gana nga o déclencher soko ko la voice wana te ya jeni o confondre Karena Tony ou quoi ya jeni mais tu oublies les choses ou quoi ya jeni hein oso kama nyonga loya ndaku ya jeni toi tu peux oso futa bouche benga ala poto no makamnanga ya jeni ya jeni mutima ngwa mabe oni yonga na sali ya jeni ngala zo ya na yebi ke yo sa ya na yebi ke ya jeni yo sa ya na so ba kilo na zo mela biloko pona amour ya jeni oso ko ba de porte ko la kombo na nga Michel ya jeni na so Kinshasa na kota boloko ya Gladiste mais na kota de boloko pora yo jeni na yebi so la vérité na vuelo zwa voice oyo keke ndoko kwa ya jeni na ko expliquer batu nyoso vie o jeni mais na Kinshasa po moni la France komaka ba publication ça ka ki mythomanie ya jeni ngala lection que non moi je suis pas mytho. Que moi je suis pas mytho. Na yebiso que lelo yo de que c'est guerre na ngai. Donc on soit ka vie na ngai ya kisha oko kosa makapa ba Anita. Oko kosa makapa ba Anita. Ye atanga sombeli Tony voiture ajiba ML. Oh yo problème za ni na kati. Oh ya yo problème za ni na kati. Yebisa ba Anita banda ko ba moko parce que na ozo c'est na episode devant yo loba ngana o loba sima. Ngana oloba sima na oloba sima jeni na koloba sima omoni nga jeni na tumbola ka mutu te na saka impolite me yoko yo tumbolinga Michel ya jeni lokola yo tumbolinga Michel jeni omoni yo oko samba na wuli parce que soko da pour ma famille na fandi de la famille na nga réunion jeni na yebisa ba kabisa oya jeni wuli ko se kofe pa na oya jeni oko ko ba ko Michel kuna kala bunde ya ko bunde to na ba yo saka ko bunde bitumbana yo jeni saki wana ya jeni yo nanga ya jeni ata longo le ponga bon marché jeni na lukala na yo ya jeni na Europe ba ko afficher ngande pona yo biso biso a belge na peso promesse ya jeni je te jure sur la tombe de mon père qui est décédé sur moi na o anga David na to botadi so anga se loko moto senga na Michel yo nga fa ko to mabele yo tikala mokili allo ya jeni hein c'est encore moi Michel je te demande d'arrêter d'ouvrir ta bouche. Arrête d'appeler Nicolette que les bêtises de Michel m'ont insulté, qui sont avec Anita. Donc je me répète, te dis arrête de conneries parce que c'était la première personne Anita vie nangai ou inventé la qui mythomanie raconter tout ça là. Tu arrêtes hein. Tu arrêtes pour la belle scamité. Quand tu fais ta bouche pour c'est pas moi qui t'ai envoyé. D'accord? Na yebisa ya dit oh yo luki na bomo na nga Michel. Non bengi ba Nicolette hein. Benga Nicolette ba mutu se ro benga dit yo za na nga luki guerre. O luki guerre oko publier nga le ko so bandaki yo moni yo ba fingi papa na nga kufa sa mabele. Ba fingi nga bana na nga liko na yo. O baby si réputation que nga la boko la Tony ya jeni na ko zonge yo na likambo na jeni. O moni vie ça na ba kale il faut pas comprendre ça. Il faut pas confondre ça avec moi. Ko confondre na ngote. Ata la kisina sala te oh susu no zani na kati. Attends, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Tu oublies ou quoi? Moi, je connais ta vie. Yo yebi vina aba message ko beta ko benga ba niketo ba n'importe quoi ndeko tuza wala fo la pande kombo na ko le ko mutala pa libela mama ne pa libela mama azo yanso mu côté la pa kombo na ngai ngala ko yakishisa jini partout ngala ko lukano ya jeni kene za ba ingila kene za porter un plainte main courant va déjà porter plainte pour na biso je te jure sur la vie de ma mère ya jeni obinga tika likabute na za très poli na tumbola ka mutute na linga ba ko make mkolo respect mais yo fa na kala pisa ko fait solo laka ok le bête a dit yeso mana sana boko Tony na vina ngai yeso mana sana boko Tony na vina ngai yeso mana sana Tony ML yo monango mais a dit tu es malade hein?
Na ebiso ya jeni nenge saboko olukeni nanga ya jeni na linga mutatu mwante nenge saboko tumbe nga ya jeni na kolato na nzuto vi nanga mobimba. Na kolato na nzuto vi nanga mobimba. No bengi nikete. Obenga nikete ko ba kile benga nikete bisa nikete vérité. Benga nikete bisa nikete vérité. Yo po boya nga boko to vi na yo loko za ba petite note ka okababa ba Ingrid okababa ba buta mai pa ba Pires. Ozo nikete ko kebe pa ba buta mai la nikete so ba tonga nikete pa na ngai. Yengo lingo sa na nga ou quoi. Ya jeni nga me na vi na nga moko. Na fi mona très respectueux okumanga atampe na yote okumanga atampe na yote yaona ebise jeni ko lapangai nga na ozo Kishasa kono mono sali campagne misala ko yesu Kishasa te to taso chike bakolo wapi na la kiso ke no kineza ya nga na okita Kishasa ya jeni peda no so beta bolo côté o so sali ba ingila ko na no beta bolo côté omoninga na finga karite pour kala rien à voir so kala salinga détourner parce que yo ne te livrer likambwana ozu likambo que même je que tu ala chali ko bala ko la so ba chali ozu vidéo ko tina partout c'est pas qui na ngote yo ka se li bala nga tenu kufa soni na yo na kindumba toni oyo yebi nga na ndimye na yango lokonga na mona ngote yo nde mutu bala ko publier makabana surtout ya jeni yo ya jeni na bengo ya jeni ko pona yebi kezakisa koma bo mesa bala na ko respecter mais na yebi so ya jeni okolata nga na nzoto nazo ya na kwa tina bon marché wana kwa ko lukwa lopango ozate na ko fande lo cousin na ona la kio na osala ba chantage te mais na opesa ba promesse o nga na osala yo ndoki nyama elelo biso kana yo sima sonzo mama omoni yo olukaki yango okosilisa ngo tina suka kendo tuna ngulu abi aoloba te nayebi te bon entre nous grande sœur loba na yeba na ezakani totoni asala oninyo loba tamsu ayebi te peut-être abosani soki nyongo to futa ezaka nini pourquoi koyokisa mutu mutema pasi te na niveau baso bilo donc na comprendre kala sepela te nda mona totoni alataka bien ao débrouiller fine so mobile no atanga te mama. Rien n'est trop tard dans la vie. Au côté pe bon ba cours de soir aye ko la muke. Parce que amoni ba to vivre vie na bango bien. O envie omoni yo. Bo na ma kamna milo bo sali bolinga na obul pona Michel, pona Betty, otali salaire à Michel, salaire à Betty, salaire à Tony. Au fandi ba omoni elore kangisi yo ba parole na yo. Ba parole na o kaso to bito ba lo tindelo baba audio na yo. Yo mugo fando banjo le la bandelo chilobi. Nango zoba na o. Owele kolobaloba mbangu batika kiona nwe toyo kana ideno tina siko moi jour moni place au baby c'est sous makasi tant ko communauté nana glad bosomba sim bosela Gladys on a Facebook après bo publier on bozu bo bois ki sim tobie tala nyama o akanti batu bazoba na e na monde lelo ko luka nzambe c'est très important mutumo omoni mutakimi so pe Belgique azate hein. Moutouma atindo ko fana kote o environ omoni o environde misho moni ke vine eza bien a fana na e abali muteme sepeli totalika lelo yo kanti beta pena to lokali boso ko tika na kalete hein via bat o yozo ta danger no zo kanta ke no yo kanteni nde mokile banda finga famille ya Michel ba Camerounais ba koti ba Camerounaise ba Ivoirien mane to kanti ba o chembeli ba boma po yo tika na mokile za nzambe mokileza ya nzambe ofinga tontoni jigolo ya yo siko kala zana na mbanda no fandise na ndako mama yebela musala ngo kendo osala na comprendre bafuta ko combien fiche de paye na fin du mois bafuta ko combien on est lokota boyibi ba bracelet ya David boyibi ba maquillage ya Michel boyibi biloko ya Michel nyonso okanti keno tontoni aosutu biloko mokili omoni nzambe soki aosa na via bato ata bozwi nyonso ata batelka nelamba moko yeba ke ba otelema ba o vivre parce que yo te mutoza oza na clé ya bomo ina bango te oyoki oza nde mayele te oza idiote parce que na soza ki muto okanisa il faut za na mayele mingi otala petit tero apportanga na mutema na to fa na lupang famille nyonso ngwana lelo ata likambo ekweleli yo avant famille na propre ba ye a hotel mapona yo o finga bo je photo David bo che bo fingi bo sali ba foko tsemelo lokuta bo fingi se bato yo kanti Jenny pena ola la tanki na vi nao nengo zana mama o kosa bato me conscience na o kosa ngote kosa bato ba ebiote ba biso ba opena ko mama to sa mano na ndenga leta
na ndenga bato mokili na ndenga Bible tokobeta pe bafimbu po wana eloko te ki rose kwa na bilo bokena kokwa ba croissance na buzoba na biso tolenga ngo te hein tolenga ngo te omoni kale asala kuterete un jour amona tonto ina nzela asekise po mbata kokozwa moni mbata nzambe azana ko nzambe atika bana ete yo kantie keno Michel okufa na hôpital ofingise mama keba bato musuba kolata o vino mu bimbo bandolela kaka bao bayebi yote bao mono je le faire danger moni bato âge no so ba poser bana bandaku bana baka ba chini na Congo bana na mike balali lali yote moko zana ogute mususu kuna asakantira na voiture ekufi ozata na mbongo obongisa te o kuna alali lali oyibele ba t-shirt ya bazara ba wapi machin osuka osalaka soit disant que nazaka na bureau ozaka na bureau oganya combien au kanteni yo moneka ke Michel tika mobile ya pazwane azwa kale entre nous olinga sani a boxe mobile pas azwa kale boniko même na Bible ata bakoko na biso akala baloba liba les a jetés la vie c'est comme ça il y a le haut il y a le bas aza mobali ako déconner mais tant que ba bêtise l'économie sur moi c'était déjà le respect c'est déjà important olinga sani tontonia alinga Michel alinga bana e baza poser ba les yo muto banda osala ki radar Moutale kana gauche okangi photo aleka yo mutu soki Michel a commis na bentention aux téléphone mobile ala neza pona yo hein pona parce que elle avait confiance en son mari mais yo mutu bande ko pese ba ida mabe yo mutu bande ko luka pom na couple na ye siko lelo a beti mwana ana allez olingo balobi Michel na mukili comme si que non en plus tika ya Willy tranquille hein oyoki tika ya Willy tranquille Kokansaki au panza famille na bango parce que au kansaki sur le biba n'importe quoi ya Willy et pas ya Willy que non au panza bango attention ya Willy linga bande kone balinga ya Willy Tony azana akota na fin parce que ba lia to liambongo na ye ozolanda abala mosi ba ovi na bango et simba te yozana ni po ocha point na vila boyo zanza beta tu dois fermer ta bouche fomita non vina mo rezandeni ba ndekona po être ba kipaka yo mutuni yango hôtel ma pona vino lelo abandolo bakawi oh Jenny mona malo réputation no eza mabe oza mal aimé partout mutuni so sepela na caractère no te ba kamano tout otonga bango muto yo le oyo linga avancer na vie azate otonga Anita otonga Odette otonga Salim otonga na ba misusu kutu na oto yebite na mwasa na basa na ba mami ba mami presbo tutu ozo tonga parce que ba tu ba avancer te kaka yo batala ka yo parce que on doza spécial boniko Belgique eza pona mutu nyonso mutu apekisio mata na avion te ya kozo bangani ozo kimeloko ni soko za mosa tembe soit disons za Belge solo matati ozo bangani ko banga te oya okufa na Congo na ba ebola na batifoidi bando kenda passeport ese sila balo bakaba vérité na nyonso omani Michel akokitelo na kin okomona liboso pona se okosuba na bilamba yondo zana okosuba olinga kotika na lupanga no kantie bomengo moni propriétaire azali na likamute parce que Michel bafuta ndako na bango bien baza pomte yo sali tout otika parce que dondo na ndako ngo komelo bololo po apparemment bana kartu ba mona obima tongo ozonga poka okwa sofa na ndako te muteme ebeta dukutu bo buki porta mutu po bo yibe biloko bo yibe biloko yo na basoda na bo teki biloko ba vérité tout oyebi bo teki biloko bokaboli mbongo siko ozo kosa ba pesa 1000 Kale il dort pas ye kala tanga pe école le wap to yeba CV na ezani boni buzoba we ko historique na viezani hein you know mona kalende spécial parce que otuli ali no se nazana foyer na Christa de kola za foyer azana vie na ngo zona ajo moi ça bota tebe mama moi si tout na vie zalata na liki mo ebenga ko mama ata mwana bitendi aneka mwana o comprend yo siko mutema mabe makamba Gladys okundenge yakata utumoto avoloka kute yaka bongote siata pata na ndimete eko sila na ba niveau ndekiti bala te obodi nzambe ebinenge na sukola mokili nzamba beti simbule kiti bwa pamba bwa eloko te nazo tala photo nazo kana kanda posa na giflata na téléphone na ngamo po soko zaka en face na ngana bwa kilo pa so une longue imbécile va na ajo otanga api ta mosa salité baloloba Michel mobile azo tromper kale na okanti kala za kana yo kale kuta lobene na batu po ki paraye ngazo fana bo salaka ata yoka
essaye moke betaka un mois kopesa kalelo to mo ndinga opakata akeno wapi na age pe na kaloki olandalanda ba mise olongwe na poto osalisele ba cop avant dia jo tu adresse pas moi ba to mi fi moi ba ta mokia ki kosi mi fi ko la permis ok tu adresse pas mi fi futa mbongo ko futa mbongo mi fi ba kata mi fi mona ba ne mi sato ne ndo pesa mi fi mbongo atelenga na vite banda David abota mana lupango na place rando ekota mwana ngo pe gu mwana kitoko bongo o combattre na ndenge nyonso azo vivre ka na ebisa mi fi benga non adresse ko yebi yango te yaka te totala yo za 20 bezana okoyoka aza suna ye sans adresse radio banda mokile banda so apike krisa ta na zavetema na Michel sebeba na ngo mema ani loko te o ganga o Jennifer ali no se na pesa ko valeta ka Monica ke na vie fo yebela abwa kiso keba banda le otilo bi keba li suna kebi sio ki ndenge yo fingise papa Michel na fingo pe omoni yo li bola mama na makata papa na yo 10,000 fois place aza on comprend parce que o e loko te to ke na bino ba mo obino bolinga ba finga na omoni ba koni fuati na bino salita na ba gloire olangi ba soki Josephat soki ba nani wana ba papa mana ba fiena o bana na tifoid na nzoto wana yebisa bango bakanga minoko na bango so poto tonya na tana bango te bos na Gladys mwana bitinda no Gladys asali fausse affaire parce que na bora ngo kutu ata otulika kwa ngo kutu bongo te mutu rouge kutu bongo te atika ngo ba pandia ngo autoroute ka olie logo te bosali fausse affaire mais yeba banda loti lobi malédiction na mutu na yo ngaso na zena place na banga na benga Michel pena calmement tant que moi si na senge pardon de kolanga masi na sala ke erreur na vie mais limbisa afungelo mutema po Michel afungelo mutema lisute o trahir ye o yokisi mutema pasi o détruire à l'occasion de rien à saluer le côté o fingisi papa na ye yo zandoki o yana matanga papa Michel o sala semblant comme si mutana mawa lelo yo so o permettre bata mokili ba étranger mo kutu ba yebeta Michel ba finga bana Michel Michel mutakanga mabota te soko kena koteka matrice na etali yo eza problème na biso te ba mort no banganga no bakoso ba biso pesa bana no kozwa mboko mais otika ne loko ngana osono na mama mwana mama na Kimberly attention keba lisusu moninga naza posaka na mono en face to sola très bien ba petit papa mbo traîner na bangana bana bango belote po talaka na ba héros na poto ba o dégager ba sola mapeka kale kutu erotam su choko ezo beta ye azane pe na ndaku te peut-être courir kei abimi atiki yoka ofandi wana yo siko zo bano batu nyonso benga na poto ozo tika malobo Michel azo tina ba petit ne oui Michel ala ba nzoi na esoka teka foi babimi mama okoka biso te toi de partout ayaka na ena ninga kimia talaka mwasa libala fofanda calme mais au salut de toute façon kofinga mura sikate ezana bo fingi o shege o boy o bitumba il faut beto makofi ya ko pomper pena pour sentir force ne bien pour olapa parce que eloko bo fingi la bango wana babunda papa ba ko fande lo pena moni ye na mutu beti na makoloka po alaxa pena ke ba bota manzela moko ba beti après ga sko na suka na oso wa pila mutolu pona fungolo mabota ma ouais omoni soni na yeba ki okuku répondre te parce que mutema na yebi ba vérité ndena lobelio tala siko yo moi sa tembe maelele kio tu comprends ce que je veux dire pour ni no répondre te so za moi sa tembe na so za pena na libela solo répondre benga na vidéo na lakso combien ndenge libele na ngeza munene okokite otangi nyonso ne bandelo sala semblant comme si otanga te mawa parce que moni kale a okeno nulle part kala zo loba déjà pas loba ngona bato wane loko te afanda na oka pona amwa mike opesa kai ebela bashi azana ba mama bimisa na mbanda na ndaku pona ndima yo Jennifer okantaka esili na journée na zena mambo asala kwa na mama mwana fale okipe mwana bwena bema mtu siko na sisi na zongi supa na nazana obeti minuit mona kozongelo lisusu o comprend bilieke bikoki ba na eseko batu musu ba mekaka bango te na vie ba sonzo baza tala ndenge na kanga mio ema kutakosa Sonia
kotonga batu nyonso bando banda kotonga bakopi na yo otonga Shalim otonga Odette otonga Boy otonga na Anita batu nyonso ba vérité yo moko yebi mareta oza marena mona ya Pierrette mokenda kotonga epa batu po ani tant que mama otonga po ani soni po yo mo yebi ka ba vérité na tikela ko lobiso na mina répéter ngo ça sert à rien. Mais yebaka ke Tanya Bokanga aza au courant ta makambo nyonso oyo finga yena ndenge otonga famille na ye nyonso to yebi olobaka ni talala kata babe yo moko po oyebi ya Shalim pe oyebi kaka donc silisa makambo na oti na suka okanisi soko otongi Joel Killer olala yo imbécile akena wapi na ba héros na Congo wana wana eloko te munoko solo ofingi ba camarade nyonso kantie ba okotela yo soza moi sa tembe na bisa ko zoba voice na ngango na ba page banda tongo ti siko na omona eloko morte page ya polémique pourquoi ba oloba mam na ngate parce que ali no sena kene mutaki aboti moi si mususu abali na ye Christian de Corne pe moi sa na zemi azo mukanda na ndenge na lesbienne de merde moi sa pa ya mukolo moi ya mayele te yo muto bota te na vie bonsko libumu wana ba Grèce wana ba kene ko longola ya ndeni po okatsa libumu to abota ba on comprendre oza na bana na butu na comprendre ozaki na souci Michel akufa po o adopter David Ndoki osuki yo okoyoka makam yebisa kale anyoko mana ete ngaka na sima na ye sima kaka na ye na kotika ete zoba tonto ni asala ni na vie poni ko maltraiter bato ofingisi bana ofingisi papa ya papa mama papa toni ofingisi ba parents na bango ofingisi bana bango bato nyonso yo Michel a préféré kutu atika ba kilo ya bato musu amemela yo biloko ko senga ba ballerine o senga ba rideau o senga ba mito musala ni yo sala bafuta ko combien eloko ni amalongo soi-disant na Belge okanga na Congo poani mutu seleo asakani na Koffi Olomide beta mwa kumoka wana mo paut okantaka okeno ape kuma ona sa kuita whisky tala niveau o comprend soni mboka na sakani na osiko okangama na kale pa obwaki sokalate wala leki na yoka soni te ala ona kuita ya whisky Ozupe, oh bakangi, basalibwe, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Non, j'en ai marre. Gladys ko au moins Gladys a l'autre côté aza Dimitri et l'autre côté bon moi na do aza pena mael était zoba ngana ebi ke un jour Gladys a Luka Michel a senga pardon parce que elle est fautive à 100% amata kita babi lobela na sakena o lobana télé wana et lobela na mokelo roté parce que ba o ba ebi véritablement bino boyebi ndesens o lingate zoba mawa na ba héros yo ba finga yo boye mama conseil gratuit mi diembi kaka pona ndima o soza mo sa solo mi boma nga so na yo pourquoi bloquer ngate nga kutu yo moni ba grimace no sala kana na okende na ona pe crime funda nga place no solingi j'en ai rien à foutre moi na mboka nga na moi na Congo je suis congolaise on comprend o memanga nga na bureau moko te OK e lengi sangai frappeuse yaka prison zo zelo azo kima pani ko kima te yako beta boloko no comme il faut ntoki li bola mama no nyama o kufa te siko zali o comprend o kufa siko za na fingi papa na fingi mama na o nyama o bota na butu li bumwana etonda bandoki na kati kende ko tuna ngulu ko loba to kanza na ko tiko tranquille zoba mwasi yaka na Belgique soka mwasi solo mal réputé ba fasa tina telo kanza ki ne ko intimider nani te longi munoko solo nyama na ajo ebinde ba nika munoko bietelo lemo etonda na couche yekutu ba cheta bane aboti bongo yo lole mupembo kanza neige kwei na seni ya mempesi o degaja munoko solo ozana ba prom na libumu no yango zo korobota te zoba tala muko benga lisu Michel batalo obana ko benga tous les jours ko benga te pani zwa courage ko benga Michel so za mo sa solo pourquoi zo benga était celui qui se sent piqué qui connaît l'affaire ndoki ma ouais yo o ezano ebale na peso ono omoni o eza flash moko na peso zana na fanda bien alia na akene wapi amutu mobile mulai mbinga mobile yo comprendre
soki kale na azanga mayele etali biso te toto toni te mutakanga mayele kale ozo comprendre luka batu batanga na vie ba biso fo beta libaku na zelo yo oki obeta libaku na ba frapper tande okomi osali bakop na poto esimbi te prison ozela okimi kuna mawato na posa falo zata face na beto mbata na bwakelo so inelongi nyama ta munoko ebenda lo kwa tilapia moi ça salité oh lo bapeo na ba pesa 1000 €, ni bemba papa na ona mama na onyama fingi si bana bango kutu babota nengo lo bake babota bana tata baza bana bango bongo yo ngakuna na mwana ngamoko yo kalate année prochaine ko bota susu chaque année na ko bando bota nanko yo kutu bota batala yo zoba yo ata mobile la lo banda lo tilobi faux période des alagate parce que ozana au fait vert moi si mo sans esprit au livre de kodo au teke na ba bêtise na ba mamba lo kuta pona mbongo kanti ki Michel ko kufa po yo sepe na mokili atikelo lupango wana dondwa zoba o lata bilamba Michel o liana ndako Michel makala moto na mutu na oyeba ngo yo sakala mapasa ba ko loka ona butu o ko lela ndengo ozana na yebike na sa mutema nozo lela ndoki nyama d'autant la classe makasi oko samba il faut que samba na leta pe ko bebe sa réputation ya mutuko oko samba donc yesko faut samba nanga bisa eloko nini o yo za kana pom comme na Tony o benga poto bombo sambu sa vie à Tony yo o mona le Tony na lisa jigolo yeso manga sa esika ya Jenny boni boy ko ya Jenny boni boy yo ya Jenny nga sa fana ngona futa Tony ndako ngai Tony afana ndako sa kuna lukombongo te ya Jenny yo ya Jenny yo tokosamba yo na ngai tokosamba na justice tokosamba na makofi po ye ngana na kosambusa yo koleka oyo salingai nazole biso ke no ngai nakolapisa yo kotonga vi na mobimba ofana boy kam ko benga beshika bona benga beshika na tinani yo benga beshika na tinani tango benga beshika benga ba la vérité tango benga ba vérité au moins bato yo tonga kako lelonga na okomelo bololo la munoko olinga ko melanga na koleka te na fandi na kata mungongo ko zanga moya ko pema tio ko sanza ngai vino mobimba yo il faut sanza ngai o ba peke o allemand créer des problèmes avec Anita qui t'a créé des problèmes avec Anita mais tu es malade na créer des problèmes avec Anita tu es malade au contraire yo kuti na mto nganga pom na Anita yo ne posa avec moi avoka maele te ko menga se beba na ba Anita na beba tu soto belo ko tonga pa na bango mais ko na mwana maele ko na obeba pa na biso bien ngai na leka ko na mungo te oko sanza ngai